CongoDialogue.com. CongoDialogue.com. Merci Nabana Poto, merci Nabatutu Bozota la Biso à travers le monde. Bonsoir Nabat la Biso na Pourquoi, bonjour Nabat la Biso na Moi. Merci Nabatutu Bolinga Razini Kumbi, pe batunyo so balinga émission oyo. Merci na mon boss Francine Ngembe, la femme à haute qualité, autrement dit phrase correcte. 100% Kano Kaka. Moi, je suis Fleur Rose, mon boss. Et ça a sur confiance et fidélité. Il y a Rosalara toujours dans le Congo Dialogue pour nous recevoir. Sabino dans émission qui toko parce que ah ouais site ça va responsable. Il y a un télo, il y a bateau basala musala bien. Tika topé ça merci. Na mon vieux les seuls sponsor officiel. Il y a Congo Dialogue. J'y sais pas de vidéo et pourquoi pas na Pierre Ngombo El Picasso dans la mort ami balé 3 t dégâts. Pierre Ngombo El Picasso, je sais pas de vidéo. Il y a Nicole Mpadi, moi sur l'équipe Église catholique na Valère na Nenga Mabete. Lelo, na plaisir à les téléspectateurs. Tout balinga émission, tu aimes les Nathalie la douceur. Pourquoi Nathalie la douceur? Il m'a expliqué biso. Nathalie la douceur va aller chanter Moko. Na mboko na biso Congo Kinshasa zo sala rage. Première émission na internet yangoyo. J'ai dit bien première émission na internet. Banda bandi carrière na lingaru d'internet si tabo ya en fort mais le apesi biso chance wana pe apesi biso honneur wana ya koyambaye na Congo Dialogue na kolinga na poussa na pe mene invité na ngai bonjour Nathalie Ladi. Bonjour. Bonisa. Ok, ça va. Poto na zotalo ici. Na sepeli komona bango. Bonjour. A senti que les arabes. Tout le banane. Nani avato banda, ba senti les arabes. Tout le monde beti maman beti na sikini. Écoute ça sur la bench. Mona no yasuka otika kingai na libongo. Oh ngara mekolelela nani e. Oh ngara mekotuna nani e. Oh ngalo belanga chérie nazela suka ebale masu elimwe epa elimwe nasuka mboka olobelanga na chérie ayebanga ya wana we ayebanga ya wana we ayebanga ya wa moyete ayebana komi expose na baleki nzela bayebalingaka te tozala na ye bayebalingaka te tozala heureux atako mobembo ezali liwa te kasi omonkenga awa yo monkenga naza isolé tala ba voisin makomotunanga ezali zoni mobimba na ngai omemi epai oke natikali eteni Merci beaucoup Nathalie la douceur, merci na batutu bozota la biso la bouche autorisée panza bango na banjo ceinture. Nathalie la douceur, tango yemba boye. Yo mona kati na s'entendre. esala nga esengo mo makasi na bimiselo eza na kati. Donc koyemba eza ondire mutu moko moni bato nde bamela drogue. So meli drogue te, so fumer te, so meli te aux à l'aise te. Donc koyemba eza na moi sentiment mo bo. Donc esenga il faut bimisa kaka. Biso batolinga bolingo. Il faut bimisa ba couleur. Donc ba biloko ba couleur mo ya bien. Il y a un poto, Nathalie la douceur, chanter oiseau cartonné na Kinshasa na minute yo. Et l'eau qu'on nous célèbre sur na kini mikolo yo sous les palmiers, sur les palmiers. Idée wana conception wana. Les palmiers
Les palmiers, donc, ezaki nze moto banda travailler ensemble. Tozaki ba fille ebele ya. Et moko mona tozo travailler na ndaku. Ba fille ka ya ina. Et moko ka na fandi mélodie moko yo elanga. Na fandi ka na donc guitare moko ye. Taradan 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 porom 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 pom porom pom porom pom pom pom. Torom tan 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 tororo. Porom pom 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 pom. Torom tom 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 piro pom pom. Torom tom 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 ndara 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 ndara. Nazali na guitariste na rythme yo moto pesa gito. Oui, na mimai na munoko. Au bakisi voix. Na baxi voix na eko yebisa guitariste na nga na bino. Il faut eloko nde na o mime il faut salango pour epesa bien na idée ya nzembo nazaki nango. Kata mwa fois na moke ça biso bien. Surtout côté ya utangara ya mokili wo mbajalu bazali mbajalu utangara ya mokili wo e bajalu e likambo bajalu eboma mboka e yozolia na moto yenda koboma yo likambo bajalu eboma mboka e yozolia na moto yenda koba yo likambo bajalu eboma mboka yenda kobare yo kutana bajalu na vie na otro. Oyebi zini kozala kitoko ezakelo omo boye soka muta monyo efa ino nga pe ande naza boye ata eza na naloba vraiment eza polémique te eza na groupe moko ya ba chanteuse moko ya biso kakawa nga so okutani na nga nazala na nga simple nazalaka social na mutu nyonso nde nazala awa mukomusu kande eza nakutani na fille moko moye natanga kombo eza te la douceur boye na boye tozala na bango na makambo boye kala babengai tosobandi kosola ne na telefone namoni azwi numero na nga akotisi yango na page officielle moko boye page moko ya WhatsApp akoti nini numero na nga nakomomonaka bamakambo yango ya bagroupe oyo ba WhatsApp nalinga yango vraiment te oyo bamessage ekomi air nyonso naye komona groupe moko boye ya bachanteuse mais mokolo kaka bachanteuse wana bamonaki kaka elongi na nga oyebike bango moko groupe wana epanzana donc bakomi oyebisa camarade na ngai na bakomi oyebise babi tofandai na biso normal elongi euti wapi ngai nazalaka partout omona mutu mosusu bozane bien nayebi te soki ezalaka elongi nde nzambe asala ngai yo soki pe ki gentillesse mpo nazalaka gentil moko nde ozomona nga donc motema na ngai yango famille na ngai bayesa ngai yo mpe ki gentil yango eleki mais soki kaka na remarke kaka mutu wana aza na makambo ifo nabenda na kamba moko donc namona bajaloux ebele basi ya mabala mosusu ndenge eza bo peut-être okoke place moko ofutela yo kutu ndenge eza bo okalikilaka na yo ata mobali na ye te ndenge eza ozotala mobali yango oyoki kaka obi nzambe ndeko na ngai azwi mobali moko ya bien nzambe asunga bango lobi vie esala nini ebongo mais moko ozobima mpo osala mwa mosala moko esi omona mwa mobali yango afandi regard azobwaki lo ba deuxième regard yo kutu otie eka te ale mwasi ni abendi baproblème koswana ekomi bitumba nzambe apesanga nde natambolaka na nga normal so na otambola oyo alingi kodendelaka mibali na biso azodenda mais quelque part fanatique na bino to bato balandaka bino baqualifie bino bachanteuse ya Congo mal répété kindumba boye na TV boye na musique mpona osala kindumba omoni nga zini sans blague vraiment nde ezana soki kindumba eza keno nga Nathalie la douceur nasala yango na musique wana okosi nga te mona lobi bafanatique ne babi wana penza balobi soki omoni mutu na musika oyo nani oyo
prophète na ngai nani papa Mutombo alobaki na yoka prédication moko alobi mutu musunde eza bozo qualifier na musika po oyebi ete okomi kotonga ye okomi kofinga ye okomi oloba ni makambo ebele ya mabe me mukolo ko approcher ye omoni o po bato bafingaka bato ezalaka bato bayebi bato wana bien te balingaka kaka nde eza na mpona réputation ya mabe omona oleka na nzela nde eza fi wana nde eza nayebi ye koyeba wana ezalaka na ndenge ya mabe oke soki moto apusani pembeni aomona ke moto oyo abongo te mpo nga nde naza boye so na bina sa kindumba na tele mpo nasala nini mpo na ndenge naza bonga mona miyebi oyo naza okoa te ke o mutu moko boye balakisi ye $1000 oubien balakisi ye $100 oubien balakisi ye $500 apanike oyebaka na vie nafungwela basi ebele mobali akozala tana bamilio yango ndeni ifo bwakisa ye osala se comme si mbongo wana elobi nango elo moti mpo mibali ebele ya mbongo bazalaza na mbongo ni aoya mpo asakanela yo asakana na yo mpo na mbongo na ye aye azosakana aza na posa ya biti mosusu to biti na ye kaka yaka toleka mais bino basi molingaka bongo ti intere yo otala mpe ka intere no nazwa 1000 nasunga famille yo otala baparametre wana mosusu oyebi na vie personnalité ya moto elekaka nyonso éducation eza mpe likambo ya éducation nga no nde naza boye nakoli na maboko ya bato mo baza très discipliné babuzo bakutu te nde naza boye nayebi vie ya boite te musicien bavie ya boite te musicienne nayebi vie ya boite te nga nakenda boite okutana baprêtre ndenge nini parce que baprêtre balingaka mingi olandaka bango na baboite po tomonaka mpe bacollègue nango mosusu baartiste musicienne mosusu tokutana bango na baboite oka mpe baye whisky azobina mpe moutouage azobina mpe mwa rumbaka ndenge ezalaka nga soko obengi nga oinvite ngai mpo nayebela beat oyo peut-être naokende mpo miziki na nga peut-être ebeta ou bien peut-être mpo na eloko moko kaka pamba bwezini nafandi nake boite naoki oluka nini naza na posa ifo nalala pongi vi na biso ya makambo ya miziki oyo esengaka travail mpo ozala motu ya kolala pongi mingi ozala motu omelaka masanga te eza na mwa badiscipline moko ebele oyo tozala nango sikoyo ndenge ezala na do vi na yo kaka ya boite ya kolala bien te d'ailleurs kutu ndenge ezala na vi malili omoni gorge na biso ntango ozotravaille esengaka te keno malili ezwaka kingo na yo aire nyonso obanda ozala na souffle te ntango oyemba donc mongongo no ekobeba donc so moto ayebi bacondition wana mingi na mosala ozosala donc oyebi pourquoi ozosala yango mais kolanda bavie ya loyenge te boite eza nango bien soki bainvite yo na condition moko boye ya normal bapesa mpe honneur ya kiartiste na yo eza kaka te ofandeli kaka bifandela ya mwanza kaka boye o nde naza boye o te Nathalie yaka tokende boite yo wana mpe kaka paka nalinga ofanda na ndako nafai na ndako naotala musique ou soit nalinga mingi sala sport nake grand hôtel nake nasali sport na nga na sisi sport na nga nde eza na so okoti na page officielle na nga Nathalie la douceur omona eza na Facebook na nga Nathalie Bokumbakea donc bato boyo aimé page na nga mpo omona bamakambo wana nyonso Nathalie la douceur omona bamakambo ebele. Merci beaucoup Nathalie la douceur wana conseil opesi tokota sikoyo na makambo ya musique pene oza na studio otobimisa deja titre moko les palmiers nayebi te titre album eza na nini titre album parce que na kati wana musique nini tokozwa na kati parce que lelo basindi leker baali bamg 30 baali balorette la perle baali batatiana la douceur batatiana cruz bazali yo mpe Nathalie la douceur ozali donc équipe nationale wana nyonso wana yo mpo ningo bwaka album nayebi tozobanga te omoni mutu na mutu ntango babota biso zini yo oza na jour obotama ntango obotama ye na mokinde eza na mama na alobaki keno pourkui obota ye mwana aza elongi mabe boye asepela ye na yo nga nde eza boye nazoya nakinga Nathalie la douceur naoya ni na contredire mutu nazoya nakingai Nathalie la douceur naoya na eloko nzambe apesi nga oyo eloko ntango bato baoyoka fille oyo atravaillaka baproducteur presque mingi donc kala mingi te baodécouvrir bato mingi bakoyeba kie Nathalie la douceur baya na bango babima na bango basala misala na bango eza nango mabe te
Il est cœur abimi par Kofi Olomide. Finabiso Agbada. Mais j'ai 30. Aoute pas Mama Chalamwana. Tatiana Cruz. Aoute pas ya Karmapa. La Minchoaza pas Fabregas. Lorette la Perle Abima Yemoko. Yopo Bimiga Yomo Yo Utsuap. nauti na ndako Utinanda. bachanteuse baza ebele pourkoi ozotanga kaka bakombo kaka eza limite bachanteuse baza ebele Yo bakiselanga ya pe mabetele msunga na bosani. nini oyo nani oyo kombo nini Yo muto oluka koma muto. nani azalaka journaliste boye Sarah Fiona. Na PC ba mbote pesa otala ngai. Te Sarah Fiona to tanga. Moni Sarah Fiona pas une chanteuse. Ah bon, Sarah Fiona. bato baza ebele nga nauti na ndako nabimi mosala yango eza mwa pasi mpo bato ebele bafanda na ndako o nga mpe ifo nakoma kaka ifo nga mpe nakoma kaka mais eza sacrifice yango mona bato mingi bakenda na bango epa bato mpo na sauvetage wana eya mosala moko mingi donc aza nde na voi mais ayebi ndenge nini akosan sortir te akende na ye adiembeki epa motu boye po abanda kolakisa ye mwa support moko ezala po omoni mutu mosusu nde tobotama na vizini yo ndenge ozana oza capable ya oluka vi na yo keno nga lobi fo na réussir ozobunda yo moko mais ezala bato mosusu bakoka kobunda bango moko te Biso soki tobenga bango na kinia baya bobo. Azelaka papa tindele, mama tindele baya bobo. donc bato mosusu bazala lokwa baaveugle fo babenda ye po atambola mosusu mpe omona so babendi atamboli lobi akoma osala nini asali eloko ya ye moko me mosusu mpe omona ke ata basimbi babendi ye batiki ye lobi abundi ye moko mpe apres ekomi na ngonga moko esu ake esu babende esu na nzete. Merci Nathalie la douceur. Na apesa goût. Na apesa elengi. Ya osala musique. moto apesanga elengi ya koyemba mama mbili ya belle epuis na papa wemba. Première fois que chanteuse atangi kombo ya mwana mobali na mwa musique. Après venir na Facebook na ocha photo ya papa wemba jour wana jour rencontre on a rencontré ni. Zaki na nini? Ezaki na 2015. Non 2015 donc 2016 hein. Donc nazaki naibaki mutu moko mutu wana mayeba na ye na papa wemba aye kobenga papa wemba ke non naza na mposa bosala featuring na mutu boye na chanteuse na biso abimi kala mingi te awa papa wemba azalaki ne gentil oyebi ke jour nakenda ye kuna ayamba ngai papa wemba donc namoni ka nde ezana bomemela Nathalie la douceur fanta mela fanta yango ndenge ezana bazwi batieli ngango naomela kutu te azoyebisa nga bina azozwa ye moko atie na verre apesi nga ameli tofandi ayesi nga bi nzembo yango oyebisanga nanu nzembo wana olingi toyemba eza ndenge nini okoki kopesa nga mwa ide te nga nayesi na bi papa zelo oyoka nafandi nabandi komime na munoko mimaka endeni salaka lokwa ngasko papa wemba nabandi bamoko chang 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 tang 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 torororo oyebi atali ngabi nazo comprendre te oza lokwa kofi ya mwana mwasi oza lokwa Marie Misambu mpo Marie Misambu azalaka so ake studio aopesa na bamelodi na babiloko nyonso aopesa nzembo yango nde eza na apres naye kokota kote ya nini ya apres nakoti na ebandeli ya nini ngana kolinga kaka seo ata bafingi ata batongi nakolanda kaka seo nakotika kaka seo yomema mabanzo na ngai esika nakanaki te
miso ya ngai makanisi na ngai ekoma ya yo nga nalingaka yo nga nasepelaka na yo motema pasi mingi nzembo ezalaka nini ezaka l'amour ezaki nzembo moko nde ezana eza lokola message moko boye mobali moko afai na coin ntango afandi amoni mwasi moko aoleka na nzela atali mwasi oyo abi antuka mwasi oyo ya kitoko nga mpe konde naza na mbongo te nanelo te naobanda na kolinga mwasi yango kaka ndenge nini me na kati eso nalingi nakopesa ye nini me na kati ya motema na ngai don nalingi ye kaka ntango mpe akuta ye na mwasi yango ntango mpe abandi koyebisa keno nasepela no mwasi mpe alobaki nga deya nasi na kaka kutu mokolo kutu keno yo banda kolinga nga donc na kote mosusu apres mobali akomi na esengo ntango alingi akoti nakotikala koboya mwasi oyo te azali kaka mwasi nalinga ye mwasi napona nakoboya kaka yo te yo mwasi azongisi ezala mobali oyo nga nalinga nakotikalaka koboya yo te oyo ozali mobali nanga oyo naponaka. Mais félicitations d'abord mon makasi. On dirait featuring botkela osama papa Mbate ti papa Mbakufi. Webi na mboka na biso nde ezana so mutakufi. Nde bakoma oloba bolamu na ye totika kozala ba hypocrite na vie. Webi mukoka na tia photo na ye na Facebook. Na annoncé déjà que featuring Kalaming te webi ke na ba démon. Ok, za elevation na nga yango nde naza boso na fandi mutu moka na Facebook akomeli nga Nathalie. Kosala featuring na mutu boete na opingo za ndoki ya vi na nga. Webi ke so na sala featuring na nga na za mwana suka. Parlons nous ba ke batu musu ba komeli Nathalie kosala no featuring na papa Mbate. Boye. Bakoma bango mo pende bazana baebi. Ote luka jeune moko boye omoni elongi na yo. Boye na boye. Mais na vie batu nyonso tuna mutu abanda oyebisanga ye pa mutu mabe. Ta musu na ndaku na mwasi na ye ebelaka te. Ta musu azelaka mwasi ne bambanda ebele. Ta musu pe asala makambo ebele ka ya mabe. Mutu na mokili oyo aza parfait azati. Batu bakomela ngai, batu baloba, batu basala zala nini omona mutu musu azobengo na bapel bo. Moko nazwaki moi dégoût. Merci Nathalie la douceur tozo qui est vers la fin. Olobaki olingara olanda mini papa ou maman Mbili Abel. Oni ne pousse pas maman Mbili Abel. Et on ne attira pas maman Mbili Abel. On ne saisir pas maman Mbili Abel. C'est que grande chanteuse ya mboka na biso aza né na bino. Oui, eloko sepeli sange papa Wemba. Nzembo na ye ya nini oya Mbili Abel. Nzembo papa Wemba nanu nzembo ya nini ya Chérie Maria. Surtout ya côté ya nini oyo. Na mitali na motema mena miyokeli mawa eske koma mine lungi na ngana kokufa malole po bango bakani babalisa ngai na moto ya mosolo papa na ngai na moto ya mosolo papa na ngai na moto ya mosolo difficile na vie ya moto soki totalaka yango lokola na television mbele tosekaka bato teatro mbele tonegligeaka Nathalie teatro oyebi te nju la bouche autorisée ye pe akozwa mika ya Fatuma wowo ye pe akozwa inosa maninga ye bana ya molokai yo bana ya molokai yo bana ya molokai bana ya molokai bana ya molokai Merci beaucoup Nathalie la douceur. Obigo yé mana niveau moins impossible. Christian Dochabiso minutes.
Batba retenir nini aux en studio. Malgré tout, on a moins de maman Biliabel, moins de maman Betty Masikine. Parce que oui, naïmba moi rapide. Maman Betty Masikine. Lobela ngai badeo. Nini ngai na sala poete na mona bapasi. Na lolenge boyo. Libala mama. Euta na paradiso. Sambe tangwa sali mobali. Amoni kaka eloko mozuzu ezali gozanga ye. Aye kozala la bouche autorisée. Na mopanzi ya banda libala wana. Kino lelo pe tozali sikolanda. Aha. Nakoka mwa solo na kotuna. Tina yoko seke ngai poate na lingi yoe. Na zeli yo papa monie. Na kota boloko pondima. Na kota lopitalo bona yoe. Kobete bayamba na oh. Kobete bayamba na oh chérie. Yeah yeah yeah. Wow yeah yeah yeah. Yeah yeah yeah. Wow yeah. Merci beaucoup. Ce qui te petit Kelly Nathalie la douceur micro. Et Woyinda Mabe, en attendant c'est la biso akapela bakake tika te ça merci na papa le bio mon papa na Paul V où il y a Jovi vend au catalogue Jovi vend au catalogue et pourquoi pas les véritables codes. Il y a Willy Moucheni les véritables codes ya mboka et pourquoi pas topesi merci na Nicole Mpadi motema JC Mpadi vidéo topesi mbote na Pierre Ngombo El Picasso. Et pourquoi pas, bon séjour à Kinshasa, à Jordi Samba, les procureurs. Merci à mon boss, Francine Ngembe, la femme à haute qualité. Autrement dit, phrase correcte. Nathalie la douceur, tu as tabaka, qui n'a rien mis le loyemba, bana poto ba découvrir, et puis ça la vie so bien. Roté le manabiso, poto romper dans souka. Bahakake, ezanga vula ebeti na motema mwanga. Motema mo baby na kokite o. Bolingo ngara kaba mingi. Lelo bafutinga lifuta ya pamba e. Bahakake ezanga vula ebeti na motema mwangai. Motema mo baby na kokite o. Bolingo ngara kaba mingi. Lelo bafutinga lifuta ya pamba e. Modema ya mwana ya modonzoka ezuaga boyo. Ngakei solo nakei komipe misa mwangai. Motema mwangai moke nangele motema mwangai. Mabanzo mangai moke nangele mabanzo mangai. Bakoyebisa ngai balobio. Molingo ezali na suka te unadiga e nalembi yo. Merci beaucoup. Et papa na biso kufa nani Desi. Ne bandeli ya bolingo. Kitisa se motema tosala connaissance maloba na ngai ya mawa yeye kitisa se motema wo umela na bolingo ni bandeli ya bolingo mon amour kitisa se motema tosala connaissance maloba na ngai ya mawa yeye kitisa se motema wo umela na bolingo tanadandandandandang Desi yokomona pamba lobi yokolulanga bote ya mwasi se ya mwasi mbote yango ya bolingo
yokotunda na zuwa ngai nakomona te bodelo 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 mon amour yozali kitoko maloba somwe jalousie na motema ekoluka makambo mpona yo nakokachwa gidiza motema mama anga naleli ye mama anga naleli ye mama. Waouh, waouh, waouh. Merci, Maman Boelegara, na Congo Dialogue. Bah, tu vas découvrir aux un danger. Aux autres, on va boire, va vivre tout. Na yebita album, na mo izo ça va na poto nini. Bah, zelani na kati. Album manana onde ezawana. Dans album moko eza kitoko. Monika Nathalie ndengaza. Nathalie azana babilo moko abimisaka. Oh, so mutu. Apusani pembe na o découvrir. Déjà nde mon album mana. Mais nazo sina na bana poto nga nazo ninga kala tote na désannoncé. Bon on tikele micro pepso est ya banzembo na ye. Donc dans banzembo eza ya kitoko, banzembo batu bazela banzembo ya bien. Na minute onde to utina makambo procès. Donc mikolo vraiment na oyemba bien te po ba souci eleki mo na minute nde nazabu naza ya okonda. Donc moi pe na travailler vraiment bien zate. Bana poto partout bolandanga patience Chaliba. Donc la bouche, la grande. Talaka mutu soka za la grande bouche autorisée. Batu nyonso ya mike wana so ba pusani donc moyen te soka tieka eloko na minute. Donc na pesio ba gros bisous place oza. Donc la bouche autorisée alaka mwana mwasi. Alaka mwana mobali soka za mwana mwasi la bouche autorisée mona kozwa yo. Pour mambo sala en les gars bientôt. Soka za mwana mobali mwasi na ko peso. Donc na pesi ba mbote belé place aza. Nini oyo nzembo ezoya banzembo kitoko makasi o batu ba osepela. Donc batu bo soutenir ngai, bo soutenir nga, bo fungoela nga maboko, bo soutenir nga vraiment po makambo na osala esengi mbongo na makambo ebele makambo ba procès. Lupango na sombaka nazaki no mwana muke na âge ya na 2006 wana na ozwa no diplôme na 5e 6e ba monaka fille mo boye ayena mbongo na ya pasi. Donc bambongo ndenge zabu na okangisa ye mona ke na ville na somba montre moko mwa ba $15 na ke na mwa ba société ya minene wana teki mwa 50 na kangisi mbongo na ngai na ba 2006 wana na somba mwa terrain na nga na minute onde ezabu e koma 2013 na moni souleti na moko boye azani ka souleti na moko normal kaka simple aye kotonga ba esi lupango wana eza ya mwa jeune fille moko soki ambuye kaka kobanga souleti na otambola na 10 gardes du corps. Naza pe mwana soda na yebi pe makamusu ba règlement ndenge ezalaka na ya boye moyen na kote ezate suletina na yebi singa bi ndenge ezana na zwi lupango na nko ngai sina bi problème ezate na okeka na justice na kenda na funda ye kanga eloko mboa batoki na mutuka bakende na ndolo to bandi kosamba bayo sengele liberté provisoire bakanga ki na ndenge za sali rébellion refus d'obéissance ezana ba règle moko wana oyo donc tangelaki ba makambo ebele nde ayo kotonga na kati ya lupango muto okuti fondation okuti muto asali makambo nyonso tudo yo ye po tongola kisaki soda sous lieutenant loko alingaki koko moko ya mundele koko wana pese mwa miki akosi koko wana nde ezabo basi en tout cas balimbisa ngai mutu musu ndenge ezabo soko uti poto na je sais pas akosa ye kaka ambuya ye koko wana mundele panika donc tobandi ko samba minute au procès comme na niveau ne pas ça na suka donc lelo tozaki na procès na cour d'ordre militaire na cour d'ordre militaire donc tozaki na procès lelo ye mutu asalaki appel à monanité appel yango asali après 3 ans à monanité bakata jugement te jugement basi bakata atongaki ndaku vraiment epa na nganda bakati jugement mutu osala so appel na ebite wana ekomi en tout cas eza na place wana eza suspect bana poto baotala yo bakondi mpe batalaka biso à travers site oyo www.congodialogue ya grandeur maman Francine bakondi batalaka site et puis la bouche autorisée makambo oyo okoki koloba nini na bakondi
bazotala ngai napesi message na bato nyonso aza mwana oyo aza na mwa mayele ebele tala kaka na age wana nasomba ye lupango donc nakoma kosala baprocès moko oyo nga moko natikala kaka lokola kizengi nazocomprendre te na baage wana. Lupango ngo eza wapi mpo bato bamituna lupango ngo eza wapi? Eza na Mbinza na kote ya Gilf. Donc projet na ngai eza mpona ifo nasala orphelinat. Donc orphelinat nezosenga ifo mutu na ngai soutenir nga bato nyonso baza na poto bakonzi nyonso tu ya mboka na biso. Mama Olive Lembe nga mwana oyo ya mwasi ngai oyo nazobunda na vie mpo nasala na ede mpe mokonzi ya mboka na biso na kati ya mboka na biso oyo mais nazocomprendre te sous lieutenant ya pamba azotia nga mal à l'aise olie naki osala na mbongo wana naki osonga bapantalo nasala nini me nakangi mbongo na ngai ya ekonzo mpo nasomba eloko na nga. Message est passé namoni koza pena choquant parce que Nathalie alingai vraiment mimi kutosala émission bazali na mwa problème etaki artiste toyoka mwa besra album anatanga nazo désannoncer na vandisa no ba staff oyo esalaka zini kumbi. Merci na Nicole Mpadi. Merci na la bouche autorisée. Merci. Mingi bazo comprendre été bato mingi bazo finga bato mingi baoloba mabe pona ye mengamo na mona la bouche autorisée. Donc aza mwasi moko okoki kofingela. Azala mwana mwasi. Ata place moko. Azala mwana mwasi. Mais oui. Aleki basi ya batu ya ebele donc ye azata mutu ya kofingela ata place. Chérie ya nyama. Talaka Nathalie la douceur, otaille la bouche autorisée. La grande bouche Nathalie la douceur. La bouche autorisée panza bango to pesi mbote na Popol Biongo Polfi. Popol Biongo papa na Polvi, pourquoi pas na Willy Mouchen, il est véritable code tika to pesa merci na Nicole Mpadi. Moi soit l'église catholique na Valère Mikolo na rana Nicole Mpadi. Engaye to pesi mbote na batu tu balingaka zini kumina tikali Nathalie la douceur assez la chose de ce album na juste à 3 minutes. Pour ça la Francine Ngembe plaisir mon boss Tobo Sanité Christian Chibango mon réalisateur là derrière caméra moi on balo à Boga c'est ma caméra merci beaucoup. Oh ma hey oh ma bolingo yanga mwana moke kitoko boga kombo félicité tofani na yembola misato na bolingo ngape bozobe esalaki nga nake komona mobali mozuzu nameki kaka nalinga ye bandeli ya makambo nayebaki te zini kumbi akosilika e nayebaki la bouche autorisée akosilika ye congodialogue.com congodialogue.com